mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso, il y a les Zali édition spéciale. Oyo Tokolo Belabino. Likamoko et Salingai passi na mawana motema. Naoki passi vraiment pour na président de la République parce que président de la République Azali na volonté azali président moko malamu à part qui président na ye moko na bomoto na ye azali mutu moko malamu et puis na beta ki sete na lakisa ki bino bato ba traitaka o aza tribaliste te na robete la bino avant na développer émission na biso na beta la bino anecdote moko na yebisa ki bino ke to vandi na table moko na président na résidence na ye privé Tovandi, donc, pour Naïb Sabino, qui est président, n'a rien à voir dans ma campagne qui tribalisme, mais président, ça m'a tout pensé. Donc, ça, nous avons senti vraiment moutou malam. Tovandi, na table, donc, Tozalaki, na excellence, Badi Banga, Tozalaki, na Serge, na Masanabiso Serge, Tozalaki, na John Kaniki, Masanabiso John Kaniki, Tozalaki, na Christian Matondo, Nangai, Tovandi, après, Mouké, ton excellence, Badi Banga, à Kendaki, et à Tikagi Biso, Tikaliwana, Siko, t'as toujours solo là, présent, Hermora Talel, oh, nous avons une table en haut, donc, Balou Babaleki, parce que, donc, John Kaniki, présent, Moko, na Serge, donc, Bazalaki 3, Balouba, na biso ba Congo tozalaki mibale ngai na Christian Matondo présent mo non moni ba demu baleke photo luka mutu moko pato équilibre to bengi conseiller na yemo kazalaki na po ifale pa noter ba makambo to bandolo ba makambo susu zalaki poka na makambo mboka donc to komi 3 poisque donc conseiller na zalaki pe mutu ya ba Congo donc botalaka état d'esprit. Il y a président de la République, il est obligé de mettre au vandi en privé. Mais à l'objet, non, il faut tout ça là, vraiment, tout ça là, la parité entre Balouba, Naba Congo. Donc, pour, na, l'axabino kake, bolongo la kaboulouana, na sala ibino mission mobimba, bolongo la boulouana, qui est président de la République à cause de la tribalisme. Donc, revenons maintenant à notre sujet du jour. Oh, et salinga passina marana moté, maso, Nathalie présent. Volontaire azali nango, moko, na habité présent. À cause de la confiance, l'issue na nani. Donc, lelo, tozali ko yebisabino ke procureur, donc, il y a cour de cassation, sali réquisitoire, moko, donc, contre ministre Moutamba. Nalobi bien, ministre ya justice Moutamba. Oyo azali exemple type oyo azali vraiment na kati ya gouvernement azokanga bafakwa azolandela makambo penza na ndenge elongo bani oyo peuple congolais asepelaki na ye pe azosepela na ye. Procureur ya cour de cassation asali réquisitoire asengi na parlement balongola ba immunité. Il y a ministre Moutamba pour poursuivre la justice. Pour poursuivre la justice. Mais là, on a nazali koloba na bino ke boyeba ke présomption d'innocence azali présumé innocent. Donc ceux qui bazo senga basenga randengo na pona balongolo ba immunité pour yope ozala libre ou se défendre comme tout citoyen et puis justice pe a landelayo
na ndenge ya normal ozala na ba immunité parce que soki moto azali na ba immunité parlementaire ou bien ba immunité mususu diplomatique justice ekoki kolandela yo te parce que faut balongolo na yango wana donc procureur ya cour de cassation asali réquisitoire asengi balongola ba immunité ya Constant Mutamba nalobi bien Constant Mutamba oyo azali ministre ya justice epesi ngai somo. Donc, nalingi na faire kolakisa bino déjà eloko nini bazali ko reprocher na ministre ya justice Constant Mutamba oyo procureur ya cour de cassation asengi levé ya ba immunité na ye parlementaire. Donc, restez sur Keboa Original, on revient tout de suite. Yo mutu ya mibeko ministre ya justice ozali ko senga marché de gré à gré bakabela yo marché ya 39 millions de dollars papa. Na mboka o tozana ngona pasi ngana uti na este tozana mosolo te pona kosala 20 guerre tozali ko négocier na ba américain lelo contrat ya paix contre minerai critère ya liboso ezali bonne gouvernance kotosa kotika moyibi tomoni peke ministre Mutamba zai moko te ana complicité ya ministre ya finance na ministre ya budget puisque mosolo ko bimate chaque ministre ya budget asala jeto tuni na boji Boji, pesa bito numéro ya DTO au pesaki. Comment yo qui liquider Mosolo munene boy pendant la guerre? Quelle urgence y a na Kisangani? Encore ba 3 ministres wana baya awa. Poesa soni mais soki baza mibali ya solo. Ba luka jako démissionner poto ko millier bango ya solo. Et ko na histoire ya mboka ke ba député ba emilia ki ba ministre. Bilomoro Bowiti Kolanda ezali eloko bazali ko reprocher na ministre na biso ya justice Constant Mutamba. Donc epesi ngai pio na nzoto na kanisi pe donc ba congolais misusu par rapport ya musala na ye ndenge alakisi biso akota na makamba boye mais boyebi ke mai pe eninga na pamba te ti na niveau oyo soki procureur ya cour de cassation azali ko senga balongola ba immunité na ye donc c'est que likambo ezali mais tozala prudent elingi koloba te ke soki basengi balongolo ba immunité en tant que député que vous allez condamner ou bien vous allez coupable. Donc ministre Nabiso il y a justice azana nous présumé innocent. Donc azali na présomption d'innocence. Donc bazo senga balongola ba immunité na yewana po balandela ye malamu po yepe azala libre ya ko se défendre. Toka Neng présent à l'Assemblée nationale Kamere a annoncé qu'il y a une séance Nabango où ils allaient kuna na parlé du peuple. Donc restez connectés sur Keboa Original. On revient tout de suite. Je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation. Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà les noms, mais vous ne connaissez pas. Alors, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, honorables députés, chers collègues, Binomoko Bowiti Kolanda et Pessi Batu Passi donc et puis et Kamusi Batu Toka qui déjà nungu ngondenge bimaki ngana linga qui en parler ngote na linga qui vraiment et poussa nananu toye ba vraiment niveau nini okoma to moni vraiment siko ekomi ke type procureur ya cour de cassation à Senga ba lever ba immunité ya ministre Constant Mutamba donc c'est que commis vraiment sérieux commis vraiment sérieux et le ngai kaka na koloba na 5 minutes soki azali vraiment na kati ya dossier wana o ndenge toyoki justice et ça non parce que personne est au-dessus de la justice surtout justice oyo ya Félix Antoine Tshisekedi
mais ceux qui paient azali na innocent bazo salara parce que boyebi Congo na biso mutuso azo sala musala malamu bakolinga ete bakolinga bato bayibaka donc fakoli aza fakwa asali staff na ye allez bakomo défendre fakwa mais ce qui est musumu sala musala bien bakolinga ete na lobi te azali innocent mais eloko nga na lobi soki azali na kati ya makambo justice et poursuivre et frapper fort parce que azali ministre oyo aza exemplaire oyo azali kikopesa na bisengo tango azwi ministère ya justice ezalaki motu nyonso tu azali kosepela na ye me makambo ya boye soki toyoki yango vraiment ekomi kosavere ou bien ezali ya solo ekosala pasi na mawa na motema mais soki nde aza innocent bokende nango mpe tozali na confiance na justice na biso bokende nango toyeba makambo tina suka eloko ezopesa ngai kaka mawa na pasi na motema soki namoni mpenza président de la république donc effort azali kosala na motema na ye makambo boye koyaka surtout na ministre oyo peuple congolais atiaki na motema ezali pasi vraiment ezali pasi présent et mort président soka vandi à qui akoki kosala confiance donc tozoyeba te mais présent ezali pe marque à bien tozali ko c'est la gouvernement donc il faut vraiment qu'on frappe fort donc yo moko pe oyebi il faut qu'on frappe fort bato penza bazali cité na makamba ki fa quoi donc vraiment bakokoza na kati ya gouvernement te donc peut-être nzambe na yo vraiment batela kayo azali ko lakisa yo déjà bien avant que gouvernement ebima parce qu'il fallait bima depuis kala ezali ko lakisa yo que bato mususu oyo peut-être bazali ko mériter bazonga te na kati ya gouvernement donc nzambe azolakisa yo déjà ndenga mesana ko lakisa yo nzela oyo oko landa donc vraiment tokomi na suka émission na biso oyo to lakisi bino ke procureur ya cour ya cassation asengi na parlement ba lever ba immunité parlementaire ya ministre ya justice na kombo ya Constant Mutamba na kanisi bato bazoyoka bazali kokamwa donc ce que comme na niveau oyo va permettre yango basala yango pour à se défendre pe malamu pe justice et sala pe musala na yango mais tozali kobeta sete tozala prudent tokene na vitesse te et la gisité que ceux qui juge wana procureur wana sengi basala démarche wana que ministre Constant Mutamba bazali coupable et la kisi ndenge wana te azali présumé innocent azali na présomption d'innocence na ye mais là où tozali kosenga justice et ça la musala nango parce que la justice élève une nation donc vraiment tokomi na suka ya émission na biso ya lelo tokolanda yango de très près dossier oyo tokotika yango te mais avant to sugisa tozali ko souhaiter bon et joyeux anniversaire à ma petite sœur azaka na Bruxelles vraie chérie Patience Ngadi donc tozali 6 Mibali est 7e, la dernière de la famille, et puis la seule fille. Donc, bien mon imaginer. Donc, Patience, une fois de plus, bon et joyeux anniversaire na eux. Na ebiga akeyo. Il est bien que ba restaurant na wana, donc na ba restaurant na eux, donc ya ba palace, ya ba 6 étoiles. Donc, na ebi que ego manquete. Donc, vraiment, ton frère qui t'aime bien. Donc, vraiment, petite sœur propre. Bon et joyeux anniversaire à toi, Patience Ngadi. Donc, tokomi, nasuka ya émission, nabiso ya l'édition spéciale, oyo tolagisi bino ke procureur ya cour de cassation a sengi na parlement, donc, ba lever ba immunité parlementaire, ya ministre ya justice Constant Mutamba. Je viens d'être saisi par le procureur général près la cour de cassation. Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà le nom, mais vous ne connaissez pas. Alors, je vais être saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc,
Rolanda, dossier EED, très près. Donc, restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clébois!